congodialogue.com. congodialogue.com. Non, nyoso. Il y a des loin, vieux chinois, il y a Charlie, nyoso mazali, donc nyoso mazali. congodialogue.com. Tant aux banda masolo ya théâtre. Tu rêvais être un vidéo au hasard populaire, les lotos, au rêve qui peut causer la caca vidéo, mon peut-être aux autres les nakate, bah tu vas bien. Non, le souci c'est qui théâtre. Hein, souci c'est qui théâtre. Au moni nzambe a kokisaka posa o mutazo linga. congodialogue.com. Lelo nandenge pena tozaboy vidéo na théâtre à Congo place no ezawapi. Na théâtre à Congo place no ezawapi. Eh. Bonga kozanga place na théâtre à Congo. congodialogue.com. Non le baboué. Na carrière na yo. Lelo ce qui il faut fêter. Bamboula oyo sali na musala oyo en tant qu'un professionnel ozo vivre nango on fêter 10 ans 5 ans 7 ans 8 ans nga bani tete kala pena kala na bani tete na âge à 12 ans lelo siko beta siko calculer congodialogue.com. modéro ebsenga 18 ans carrière nanga naleki mina modéro naleki modéro na kozala so na pespe modéro baka na 12 ans na tango sango ozwaka âge na ngai donc na wumeli dans le quoi de ya modèle bi 18 ans donc naleki congodialogue.com. na théâtre na biso à Congo obanga neti lelo ozo banga nani na théâtre Congo so na banga nani bo théâtre babanga sa so ba congodialogue.com. nani pesa kisaka tango vana nanda obi tango vana pe nanda kozota théâtre esobe loba isusu esobe moni ça yo moni siko nani yo esobe ngala linga théâtre basekisaka o basekisaka te ngala linga théâtre basekisaka congodialogue.com. Attends, ça te fait comment moko tan beaucoup tanaka ke bo beta moi banzonzing beaucoup tani ba esobe ba fiston sai beaucoup tani binotu bola ta ba couleur wana et puis épais ça moi iloko moko bien. Ça te fait toujours comment? Rappelle-moi tant déjà si boye bana to ezaka ndenge. Répétition, tu répéter banzonzing ngani so mona to répéter na biso ngote. Nzonzing to répéter na la muke pa na yo, olobi na ke boulot. Nzonzing eza ba bengi to kutana ka mkola casting, ba beti histoire, ba kabuli ba rôle, lobi to bandi. Donc vous aurez attend pour répéter évoquer bo vandi ote ya beta. Ça ol bana ça que répétition banda 12h 17h. Ol bana vie de lo mona biso. Tant on a répétition ta matolo. congodialogue.com. Merci encore une fois, merci la fidélité vous accordez site Oyo www.congodialogue.com. Par là, je dirais un grand merci à notre patronne, elle c'est Francine Ngembe. Donc Oazali la patronne, Oazali valable, Moutouasali a eu initiative à Malam au poisson la site internet, il y a professionnalisme. Parce que dans pas mal de sites, artistes belé commis à moi que se méfiance écoute parce que ils ne veulent plus participer. Pourquoi? Parce que ceux qui a lobby le comme sous main baza comme benga na makasi ba pro bazo koki samsana bangote. Mais quant à nous, merci la fidélité, merci la confiance que vous accordez parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des artistes, toujours sur la makambo ezali réel et on écrit aussi des choses réelles où la personne reconnaît. Donc par là je dis vraiment un grand merci Nabatutu Baza à travers le monde entier. Merci beaucoup à toi Christian Chibangu. Merci également Nabandeko Touya groupe congodialogue.com. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un artiste que vous connaissez bien. Il n'est plus à présenter, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Toson Maraba CD Nabanda Kunabiso. Vraiment là, il s'agit bien des vies des loin. Il y a des loin. Bonjour. Ouais, bonjour, Master Ngai. Bonjour. Bien, merci. Est-ce que vous avez un vieux chinois, il y a des loin, non, nyoso. Il y a des loin, vieux chinois, il y a Charlie, nyoso mazali, donc nyoso mazali. Merci. Le plaisir est trop, surtout dans Bandego Batali Bisosiko à travers le monde entier, Bazadia au CP là, parce que tant on a baki même il faut na yambayo, Batumoko Nangola, Kuna Baebisinga Balobi, il est déjà présence, na soka tomoni déjà c'est que Tokufi déjà na Roseka. Nangola binini? Balobi qui est bango soka bamonio mbala mode bakufi na kose c'est que kuna oyebi ke kuna okanga pe kwa non monde vraiment monde banangola vraiment merci na ndenge bolinganga ngapela linga bango po na bala pe kote kuna ati ozakande de gausha mona kote kuna donc ba masalwa ba gilen sema ba tito muji ba papa kula ba vena ko livila
hein Joao Ndombele bibliothèque internationale vieux nanga bazawana donc voilà masolo wana isa maka ndenge olobaki Joao Ndombele les bibliothèques internationales donc nayebi ke esala pena bien bazawana Jojo Masananga Jacques Luyeye donc Blaise Congo mokonzi mwana dimi donc relation c'est belé na ngolana vraiment ya kosakana kutu te Kongwati Sébastien c'est 8 venanga Kongwati sona kiangolana la chez donc la PCA bambote belé quoi en tout cas bon vie de loin lelo ndenge pena batutu bakoma koloba loba vie de loin est-ce que en toi tant ozo banda masolo ya théâtre tu rêvais être un vie de loin au hasard populaire les loto au rêva qui peut kozala kaka vie de loin moko peut-être ozo le kana kate batu ba ebioto non nga souci zaki théâtre hein souci zaki théâtre omoni nzambe akokisaka posa o mutazo linga hein naza na vie na mwa fandi wana vie de lo nongo de lo ye bazaka mingi na mona kasi nanga ingénieur Ige Mayemba atonga ba chantier belé Ige Mayemba noko ya vie de loin vie wana na tangi kombo nanga na momi moto olinga na quartier ba bolinga bo mwana siko momi nanga wana siko ya lingi ya ngana linga mwana nsuka mais soko tuni même vie wana ibiso ke na pet shop ndo tala na omoni lelo ndezaka na CD soki vie de loin zate bato asomba raté banda kala même temps na ngana mona makala donc tant mazo évoluer na théâtre makala na ipanga dela te même spectacle même répétition na biso ya cité soki na zate bato baboya na bangote déjà likabo na moi ba gris non gris te musale belé musale okotuna batune so bazawa moto aboya vie de loin zate surtout yo so ok surtout na mboka na esiko kenda ukuna momino esiko zonga kate wana wana na kokoso ouais wana na damala Baptiste mboka nini boko dina Pierre Diso vraiment sikoyo na otuna karaboye lelo na ndenge pena toza boye vie de loin na théâtre à Congo place no eza wapi na théâtre à Congo place no eza wapi bonga kozanga place na théâtre à Congo eza wapi oza likolo oza na katikati oza parce que toyebi ke patron na bino eza Fiston Sai yoka patron na biso nani Fiston Sai bon yoyebi yoka lelo ke Sai za patron ba comédien et le bon maka partout et le bama ekolobama est-ce que yopo ndimango Mister elobami soki elobami Mister est-ce que lingo lobaki no maka nyonso tout bato bazoloba ngana zo confirmer Sai patron ya ba comédien y compris na yo oui ngabonga na tailleur na meniser yo le bilanga ki Sai patron ya ba comédien oui c'est n'a pas sur information. Maintenant, c'est à toi-même de savoir, de nous dire d'accepter ou ne pas accepter. Oui, c'est patron, il y a pas comédien, n'a pas essayé de Masalanga mi souminene, donc tous ans quoi tout temps la biso misatu, ngai esobe, donc esobe to benga makonda, ye to benga mi souminene, ngaba benga nga libumu. Donc mi souminene place za Fiston Sai, na moi sine verungia ba donc ba mbota trop place bozali. Mon père est pas comédien, Fiston Sai. En tout cas, siko na lo babwe. Na carrière na yo. Les loso qui il faut fêter. Bambula oyo sali na musala oyo en tant qu'un professionnel ozo vivre nango on fêter 10 ans 5 ans 7 ans nga bali tete kala pena kala na bali tete na âge à 12 ans lelo siko beta siko calculer siko calculer so beta na TV bimisi mon âge mais ibaka na bali tete na âge à 12 ans âge à 12 ans siko lelo tolobaka nazo évoluer kaka ceux qui olingo fêter peut-être par exemple nga na Fiston Sai alobi na lobi na groupe naie depuis abanda ko benga ma président lelo cela fait 16 ans depuis aza président et a groupe naie na ambula banda théâtre traité maintenant je dirais na tout vient de 6 ans tout vient de dire où il y a vu de loin to ko petit de 6 ans pour na barobo ya ko sala groupe banda na sala groupe au 6 ans déjà est-ce que carrière na pour modéro ebsenga 18 ans il y a théâtre carrière nanga naleki mina modéro naleki modéro na kozala so na PSP modéro baka na 12 ans na tango sango ozwaka âge na ngai donc na wumeli donc le quoi devait ya modèle bi 18 ans donc naleki déjà naleki na bambula oleki na bambula théâtre bomwana na bandi na théâtre bomwana olobi une expérience modéro aleki ngai yo ndenge nozo mizongisa boye sima tandis que on dirait que bateau bazotala biso non leki na mbula te toloba donc sur le plan professionnel modéro aleki kaka aleki na botongo ko ke vie de loin papa chéri ya ba comédien moto pamba mutu nyonso lo bano aleki ngai tant mutabi ka aleki muninga c'est que yazo se sentir ka aleki bosi ko ngana au contraire pour nani aleki
rendez-vous na CD na moto aleki mais biso na so rendez-vous na CD ya ndenge wana. En tout cas, vous comprenez, on est avec Vidélien, c'est un artiste Oazolobea. Oui, na Congo, batalé ali. Hein? Batalé ali. Ngata na mwa mkina olonga makala, na ke makolo na kati ngaba, na ke na kaka na liboso lopanga sans souci na fa na ngana ozela sans souci bima. On a na Peugeot 504. Soka bimi na ngapi na juste makolo na zongi so lobi susu idem. Na mona ke kaka. Ngai do na sans souci. Na mona ke kaka. Et l'un des jours, au na pe na ebo visa au solo lina. Tala au komi nzambe te. Non, na ebi siko rencontre ya yo na ye siko. Ba siko yo. Ezaki biso na makala kuna na 5 Clément. So ba spectacle, groupe na biso ba sala enlever les rideaux. So on a enlevé les rideaux wana na bana ko imite mingi ba voya sans souci. Ti abengi ngabi yaka fo luka cacher na yo moko, kasha mutu obima lelo te fo luka cacher ya yo moko. On se comprend venanga sans souci. Molimo ne pe manango kaka ndenge pe makawana donc na kimia quoi. Je tito alongwe pas sans souci asali bafana na kena ko tapa tito aboyi albite ozamwa moke e simba te na kanda wana na kepanga dia pas vina ngadia moto mo prêtre yeni mtasali ke vide lazala o azalelo we lelo na parcours professionnel na yo tokoloba ki talent o nzamba pesa yo okendaki lisusu ko bongisa yango tokobakisa yango na ba étude okendaki peut-être na inato na inaso ke yekola to ezali kaka ndenge wana ndenge nzamba sala ndenge ezali. Non mais ngali art ezali kabo art pa na ngai ezali kabo nde nazabu na beta guitare basse na gata corde bien je ayebit bon na Charlie basse na beta guitare basse bien décorateur peintre ya haut niveau. C'est vrai ça? Oh. Donc aux artistes hein? Maman. Je suis un décorateur à dessiner la mer est belle. Mais on a dessiné Thomson est belle. Oh. La mer est belle au dessiner on est. On rappelle Nsunga. Au dessiner la mer est belle à peine Nsunga. Eh. Na évité hein? Il y a des fois tout le baka mais na mutu botsa ko ke vide le comédien RDC. To singa ka ba konti ba tsabiso pena poa. Elikabo pena ezali. Ba konzi pe po ba tsa yo po yo moko pe pusana pe mena ba konzi. Olobi? Ba konzi po ba tsa yo po to pusana ka. Poso to pusana tete ko za pe ba o to za te to pusana ka. Mais to lobaka ka po ba eza na ba eza nakoba ndeni bango ne ka fo ba fula biso hein to mona ba Nigeria emso otala pena ba komi ezo ngono ka ba sala kala o biso sala kala yango kuna mais lokola bango bazo fula bango bazo avancer biso ko fula za mwa dimi na théâtre biso ozana boulot na yo o zape mutako respecter mais respect aussi la po tellement l'état o biso po ate donc to ma trop give me vraiment ndeti ko bonaye pa ike mayemba apianga carburant. Ndé auta caribé na okema tolo na ville. Na longue matolo na ville na kotili fina mu na DGRK na beti sous tol. Viens mutu na bongo. Give me na give me. Ozo c'est que ça va te beler en banda. Ah OK. Siko. Na otuna bo. Puis l'état faut tsanga poa. L'état pena congolais ba congolais nyonso bazana partout na monde. Ba tsanga poa puisque na sale lo mo comédien mon côté na Afrique à salango. Nini yango sali. Yo yebi nzela selemba ipen libula kitoki monsi wana basa la prince we bukani basa la prince bukani mais kisimbo ba obuka ba prince akoma jouer pa nanga ye wana fandi wana donc l'état faut atanga poa puisque na longoli mutu moko alinga ko bebisa zelanam papa yaganon yagana ben comment nkela yangani vraiment kela yangani ozomona mutu yagana ko forme case d'Afrique oh mais na ndimina masa donc ça dit kisimbi yo ndem to bebisa nzela Oui. tala na caméra kuna yo mto bebisa nzela kitoki mosi Oui. obebisa ngone Kisimbi kaka. wa kisimbi pena solo Yo mo yebi ba kisimbi bazala ndeni. okota pena caméra pena oyebisa bana poto po bazotala biso bele O ba yebi nga de akala tongo. ko bebisa ka lisusu to bebisa sute Banda leader alongolanga kuna donc puissance nyo Cécile. on sait que azana moto oleka yo Mais moto nzambi. suka moto nzambe ndeni Mais moto nzambi. Ponga na zaina moto oike. Na éviter. c'est vrai ça Mais tanga bimisi ngai
Après ça, puissance nyonso. Na amenize so mutai ko pesa commande ya mbetu na meli na olar. Tango ya na simse loko ba kanga loko boy asimbi cercueil tango kuna petu na kati. Wana mbamoi. Mbangu, me fatika iti. Mbangu faut pas katala. Ye a récupérer cercueil azungi na suna atelier. Donc mutu tout asimba nkela yangani nkela. Mais attends. Et puis peso yo ba poka na mutamtema mawa. Poka na mutabatu. Élection elekaki baki bazo carte électeur na misapikane bataki boye abimi nkola tatra bango ya 4 ans yamona babengana ye akomanza na ngai ngamo akoza mkono ngata ba 8 ans à débattre 8 ans à débattre ah ouais mais si ozo ndima barisi ka bon fanda na yo ba so ngo obi non talent ya nango donc omoni ba vina biso ba mangwa bazaki na ba bébé santé ngala zana petit na ngao nkela yangani nkela yepena na fuleti suka na masa na petit coupure baza wana donc osana ko te sikoyo na lo babu na théâtre na biso ya Congo obanga neti lelo ozo banga nani na théâtre ya Congo so na banga nani bo théâtre babanga sa so bato oui batu oyo peut-être oyo oyebike tango vandaka na ndako oyebike non yaya oyo abita ba mai moko oyo lekelaka yo pe oyebaka vie mo wesemba dio moto na couper na minzoto wela te théâtre bang moto za sina ya banga te théâtre pe bang sa répéter théâtre za ka complémentarité kalunga ye pa changer ka ba couleur théâtre babanga na ba moto te tuna ngande moto a jouer bien na ko yibiso par là fiston sai la die sobe kalunga pire petit vina na ko changer tunnel changer tunnel d'accord na lo baboy nani pesa kisaka tango vana na ndako obi tango vana pe na ndako zota théâtre esobe loba esobe moni sai moni sikoyo nani oyo esobe asekisa ngala linga théâtre basekisaka o basekisaka te ngala théâtre basekisaka neti esobe asekisa ona mama esobe tale esobe asala eloko monga pe na sala ngo déjà mais nazongo pa na ye amati alongwe balongole musala esobe azuiska amati likola mir ao déclarer ba droit na ye oxygène abimi papa phénomène 200 esobe ngam ko bo pisanga 200 wala nyonga na bele tale eloko wana yazo be na français 200 ya kasi ba 200 ya mais eloko na buka yo mabe mais kasi eza donc hôtel ba vetito mama na ngai donc ndoki na biso tudi na ye wana vetito mama ebele vetito ebele. Attends, ça te fait comment moko tan beaucoup tanaka ke bo beta moi banzonzing beaucoup tani ba esobe ba fiston sai beaucoup tani binotu bola ta ba couleur wana et puis épais ça moi iloko moko bien. Ça te fait toujours comment? Rappelle-moi tant déjà si boye bana to ezaka ndenge. Répétition, to répéter banzonzing ngani so mona to répéter na biso ngote. Nzonzing to répéter la munke pa na yo olobi na ke bulu. Nzonzing eza ba bengi to kutana ka mkola casting ba beti histoire ba kabuli ba rôle lobi to bandi. Donc vous aurez attend pour répéter que vous vendez au théâtre. Ça on bana ça que répétition banda 12h 17h. On bana vie de l'homme na biso. Tant on a répétition ta matolo. Tant ko senga batu donc give me. Si ba boule wana obimisaka na théâtre wana. D'où ça vient? Parce que neti par exemple to kende na o ya locataire, ya oza qui vient chinois. Babulu wana kota kaka kota na yo so mona tumbako basangisa na bokoko omoni inspiration nga kumsanza mina likabo makasi donc base na nga likabo nga inspiration nga isaji kaka lunga biselo ko mo boy mba moko mémoire sala. Elle t'inspire beaucoup hein quand tu es à côté d'elle. Motuna soka jouer bien à cause inspirer nga kitoko mais ce que motu soka zo sa ayebi ngate ozomona improvisation yaka beaucoup plus na homme ninga bimisi yepo lingi olekaye donc bongo sikoyo na vie normale iso bazana ça c'est azana pakalo azana vieti tazana donc na yaka pina mabe na yaka pina mais faut yanduka te bongo tikla bango temps ya bituma ba comédien o tikla bango tante ozo comprendre na nini moko boy tobeta na Maribel na France. Seconde yaki na ba chambre moko ba mbeto biso nyonso. Sikoyo spectacle na pourquoi? Mutu abeta li solo na ye
ndenge a oppressé na pourquoi la duchesse ça trop comique té ba biso to ba olambela to pesi na pesi mbote Mike la duchesse en Luzolo venanga Gianni Versace ya nanga Apo Firenze Zigura Tantine Meta Spaghetti ya Fiat Ngoma José de Londres atokufula papa bambota to venanga pe Dadi Kambala atokufula papa bambota to ba ndeko nanga nyonso bana poto ba ya Willy Mamu venanga ngadia ngadios venanga Kimbatseki papa lobi bambota to oyebi ke to beta masolo eso babeti aye biso mona to seki eso be to biso seki o biso moto seki be esimba duchesse abeti aye ba pede e osimba c'est pas beti aye simba ngape na beti ya ngai biso no ça va ya to bakisani pe babulu to komi na spectacle babengi sesa ya liboso na nga abeti nyonso ya ngai na to so comprendre oui mko ya metu na yango sikoyo oyo nyonso ngana mona ke funa beta sesa le ko nzoka ti to beta na aseplaki nango ta babengi liboso na nga abeti yango mais est-ce que faut beta yaye alors que et puis tant abimi après ça abimi ayo bisanga pena ozui papa mais ayambanga te yo andoki ayebi toyebani na mitune esalaka toyebani vraiment biso to bana ngadia ngadia aussi donc to pe date nakosekisa bato pendant 10 heures du temps boseka kaka sikoyo yaki osandeni papa bongo eza bongo na mobeso mama avant mwana na lera mbika antipostate inspiration bima ya mai on a mystère si tout la pembeni maman na ngai des gars osaka na côté donc et ça la bien soto kutani et puis na ba tableau mususu to yokanaka muninga ngi bimisa ngi loko pona beta boy wana to yokanaka sur place mais oya ko répéter to répéter na biso te parce qu'il y a pas moyen pour répéter parce que ezali ba inspiration ezo bima sur place ça nango eza nango ta débat pe ce rôle que yo rejouer mbala kalunga mwana bino kene boy tango zonga danda ko izo lamba mara ya ngonzela nzela. En tout cas, merci. Comprenez très bien qu'il est avec nous. Donc surtout, ils allaient premier passage. Monsieur Belena na boaka te. Monsieur Belena boaka na pasi. Na ba te so bolinga te na boaka. Na po ngana boaka général grade Kombo. Oui. Je na ngaso bilanga bakar. Donc na lina boaka le susu. Grand prêtre tel tenai. Oui, les pétroliers financiers donc tel tenai. Balbi papa a vu de loin qu'on appelle ces bambo tato. Je na redi ami Sibayi Lokanto. Je l'aime de tout mon cœur. Papa chéri, j'ai bien moto pamba. Je n'ai pas mis qu'il pamba pamba. Je n'ai pas Igo de la forêt. Donc, tant que yindi dans un souvenir, ça va bien. Ingénieur Ige Mayemba. Ige Mayemba. Balobi na Las Vegas. Coach Guilain Bissengwa. Coach Guilain Bissengwa. Balobi ba mariage malam coach Guilain Bissengwa na Las Vegas. Donc, mbote yangwana nani susu baki urbaina nani susu une deux dans la liste ngapi na la liste donc liste on zo bokeza ouais tete ndai donc ya osangana kuti merci azana biso vraiment na yebi ke no bijou sobola et donc ezo sala pena bien makasi surtout na batutu o bazota la biso nangola tolinga bino Paulo Tudilu le sénateur donc on a bien masolo ezana ngo normal pourquoi pas na bandeko o bazo soutenir biso de près ou de loin alors ndenge bozo remarquer mission ezo leka oui architecte vient moi architecte et jeune yem tazo sala hôtel de ville donc azo ton hôtel de ville wana architecte et jeune on a pu vivre à vie de loin à sunganga pe mingi na pese bambote en tout cas merci na batutu ozo pesa bambote na bien non ezo ça bien alors siko na lingana tuna boye lelo okoloba ke na musala oyo yo banda ko sala ti lelo est-ce que vous se retrouver dans musala wana parce que oloba kilika moko ezali vraiment très important olobi ke bakonzi singeli basunga bino yo moko petango sala ba œuvre wana parce que je ne crois pas que tu le fais gratuitement donc juste après avoir travaillé besoin de moins motivation moko boye est-ce que ça te permet oui cacher aux oreilles ça te permet ya ki au vivre convenablement à l'aise souci de bana batanga kaka donc souci ka bana batanga ata auto zoka wana eza MP mais ezo mais monite que ceux qui ozo suka kana na souci bana batanga siko bana bato pe ozo encadrer on dirait que bango vina bango ebani te bango ne suba na ngasi bango ne suba na ngasi petio utu kumono totine Gabon kela yanga mama nakola suba photo Gabon point noir toye décembre to beta na end iso va Japan pamba décembre to beta na end
do ba kermesse ba Congo ba nini toto beta kisangani ba bunia ba goma kuna bakasindi ya usakana ko te da pona musala ngo kaka donc bato balinga biso ba continuer ko linga biso est-ce que ebike na webse loko moko nga vide no sona ke église ndina kana bato belé pourquoi m'appelle pasteur ana ko kate na ba sexation no te bon ça m'appelle te mabe ba okanga mate ya bien te. Oh, donc c'est dit que c'est Chamutozo te examé. Par contre, Kutunda on se référer donc à bossa na ba verset biblique à bossa na bogi ya te comment on Christian Chibango, cameraman, réalisateur na biso Christian Chibango. Ouais. D'accord. Maintenant, Tozo tendre déjà vers la fin. Il y a émission na biso. Une question au zalaka na epus na CPL na e. Donc tant qu'on a moni na se rappeler na pour nga na kolimi na kicker na kana joueur moko gardien ba otsa ba bi na kicker. So baza jara mutu moko na e donc na CPL ne vraiment tambula kana e. Ami sa forme ba joueur à play merci beaucoup. Surtout Bazota Abisso. Nabandeko Bazota Abisso. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir surtout dans passage dans une émission parce que Batu balingaka mingi Batu peut-être bakolinga pe ba contacter yo. Batu bakolinga ba contacter yo. Nini bakoki ko beta ndenge nini peut-être po bazo yo peut-être na Facebook peut-être. Voilà, moni ba question ko tuna donc yangwana. Hein ba question ko tuna yangwana. Au monde de toza na espace tonton Landry vraiment cadre kitoko billard zana babi to répéta kawa donc ba répétition bien na mona ba ndolema donc espace tonton Landry na pese bambo te place aza na lo bakeloko to banda Facebook e banda nga vidéo na bindi basela ngote na zaka pe na ngote mais batu musu basela na yebi na batu basala na bangote ba vidéo ngote mais nga moko vidéo yo no zo bakina na Facebook te donc moto yo alingi amona nga beto solo la nga na zaka rien que na WhatsApp Viber WhatsApp wana ndena suki o nyonso netikalo ba imo nyonso na ngote o nde nazomona nde zo komisa batu bazoba moko OK pas batu o pesina batu mbote te mozo luka place WhatsApp prise o pesina ba kolonda o pesina ba kolonda ko mbote te bozala chargeur vidéo no azalaka na WhatsApp na yoka luka libanga yo kitoko donc numéro vidéo est 09 plus 243 il y a Willy Moucheni bon séjour au pays et ça la biso bien ndenge venant aux alliés donc est-ce que oui bien ça il y a resana route il y a Willy il y a Willy rané mingi awa venant sous King Makiadi est canadien de plus au Congo donc yep na PC bambo te place ça numéro vidéo plus 243 99 80 45 050 99 80 45 050 on a tout bien na WhatsApp panini donc tout bien ni quoi Facebook nazaka vraiment na ngote. Vieux chinois était avec nous surtout kezaki plaisir moko boy siko na habité oui bande ko na moni ndé bazamo eloko Igor Balou ate ba so ngana boka masala Igor Balou na MG30 ouais Igor Balou na MG30 na pesi bambo tato place baza Guilhem Paka na pesi Guilhem Paka bambo tato ya Senkumbu na pesi bambo tato mami Sanjola merci mami Sanjola iget kamanti na mbali na pesi bino bambo tato bon merci lui solo ya oui le Longomba Longomba non na ebiki auta ipe koleka ennemi solo siko pecho yo asali a clip na oui le Longomba pecho na kila yangani et puis oui la bois qui est danger en tout cas oui le Longomba bois qui na place moi bien pecho zo mona kawa oui bien ngapi na bat fois soutenir ngaka numéro yango na bo benga bo soutenir po nzam yaka OK na église OK na église non OK na église na kendaka oui oyoka mateya très bien nzamba lobi asali mutu ne lilingi na ye oui nzamba sala mutu ne lilingi na ye est-ce que boro pe ne lilinga nzambe Kisimbi lobano nano Kisimbi ope no zeli lilinga nzambe te na yebite yonde batu ne o problème mabele sata na yibaka tata ne boro ya bima ya ta mutu te oh kena elle mona mangende ba simo ekota na ndoido bakataka micro sim tu nous fais toujours rire tantôt d'une manière tantôt d'une autre siko to lingi to su kisana yo moi eloko moko vous êtes un grand déjà na passage na yo awa ça va nous faire encore rire surtout pour na plaisir à bandeko tout bazota la émission lelo surtout pour na plaisir à madame voilà bandeko bana Congo na mituna kana kisaso yo pona nini mwasi soka kufeli mobali
famille mobali fait benga na mwasi ezana mama moko afana kana ma campagne na villa abota bana misato mama wana mobali yeko bele na mama yemo akufa kate akufi mobali akufi mame tant mobali akufi après une semaine ba bengani mama na bana misato tala mama abane kufana na villa mais azwi ndako ya salon na chambre kwa boku la bana tellement ingénieur Ige Mayemba apese cotisation ya malunga mama wana kuma kuboku la bana na mombongo ya mikate na coin ndenga lamba mikate na ye na coin ezana muyibi moko bandeko efeki mama wana tila ki mwamba muke muyibi kanda wana 2h du matin ndako mama passe wo boyebi mama pasa afuti la salon na chambre lelo na kisasa biso tulala na salon bakoma kobenga biso ba botaka babolashi bakimwaki pozo beta na millier mama na kula lala na chambre matampi oya lala pembeni na porte Yusufu Mulumbu bandeko boyebi biso tulala na salon po pongia bien ya photo boma mwinda nzoka tanga babomi mwinda 2h matin muyibi na ndako muyiba muni ndako mulila mituni na kuyiba ndenge tel que ça muyiba expérience azoyiba ya ko palper azomona te meswa simbi amuli oyo TV na mutue wo soka kebo ivani la terre na mutue azonga boy faire na mutue kifunde ko kakate ndako mulila ko bimandenge tel que ça muyiba expérience atiki funda na mutu mukongo na mire azo sexa mukongo contre mire bandeko etikali impa muyiba mona porte mukongo tout à l'interpréter muinde pelagate bomi tu na bino moko na bandako mwinde peli batile soba lamukie mama muyibi mama tala muyibi ye tukasi muyibi akokima tellement za nzunzu atengami agangri bango bonsoir mikate ezali bana mikanga munoko mikate 3h boniko nazomela kisa banyama merci. Oh là, merci. En tout cas, comprenez donc, Ezali, dernière prise, Oyo et Sexy Batubele. Moi, donc, il m'a coupé du souffle. Vraiment, je manque quoi dire. Grand merci à Madame Francine Gembe et grand merci à la grande équipe WW Congo Dialogue. Moi, Kagram Songandi, je vous dis au revoir. Au revoir. Baksa Tamoko. Baksa Tamoko vraiment donc. Baksa Tamoko Ben Olondo. Ben Olondo, Masanga Ben Olondo. Ah, Moukoussi Mera Bambong et Ben Olondo. Bambo Tatro donc Ben Olondo. Et tête ndaï. On a PC Bambo Tatro, on a père. Donc Général Gradakumbu. Mingi, non général. Qui encore Nadège Mbele, Didi Forme, Thérésia Manzenza. Surtout, appelle ce numéro à téléphone. Ceux qui peut-être au Kangi numéro à MD, donc MD Nakibali, donc MD sous-traitance, Bambo Tatrouve. Donc en tout cas, ceux qui ont Kangi numéro à téléphone, bien il y a nos numéros qui sont affichés là. Beaucoup Bengabiso en tout cas, beaucoup Zoye, sans problème. Beaucoup n'a pas beau soutenir parce qu'il y a lobby vraiment dans Moussala Zousala, les autres à Talanenga autre chose que ça bisort. Donc ils sont à beau soutenir, ban pour tout, dans le à vraiment beau soutenir, moi Namora, Nabino, Azali, vie de loin. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, il nous fait vraiment rire. Il y a 2 gens qui ne savent même pas. Donc, c'est Kapene Bikisara. Merci. Je vous dis au revoir. Restez toujours au programme des www.congodialogue.com.